Otali esika tokendeki kobuka. Deuxième problème. Oyo ezali problème spirituel. Na bonzoto tocholi papa Diangenda. Ezalaki problème était parce que na bonzoto akokaki pe kolimbisa biso. Na bonzoto tofingi papa Diangenda. Et na bonzoto tosali nyonso oyo tokokaki kosala. Papa Diangenda alimbisaki biso. Parce que ye moko a déclaré ki yango alobi ngai natikali kosala mutu mabe te na kati na mokili to na se ya tango. Nzoto na ye oyo ekomaki sacré parce que corps nyonso ekomaka sacré. Tango mutu abwe nzoto wana tozote voir yango ba respect. Nzoto na ye oyo esengelaki na biso to devoir yango respect. Na mayeye alobaki, na mayeye asalaki, fallait quand même une minimum ya respect na nzoto ena. Kasi tocholi mototi na liwa na ye. Tobwakeli ye mabanga akenda na likambo na biso. Yango nzembo ezali ko déterminer awa ete bitumba makila nzala makambo ndenge na ndenge ekoya oyo tozali komona lelo batata ba mama. Je suis un analyste spirituel oyo tozali koyekola makambo ya molimo oyo tozali konyokwa malelo na beni na este na side bipai na bipai. C'est un problème spirituel oyo ezali lié na bato ena. C'est un problème spirituel lié na bato ena. Voilà ba catégorie ya ba problème oyo biso tozali na yango na kati ya mboka na biso ya Congo. Oyo soki tosali effort te vouloir ou pas, soki tosali effort ya kolongwa na boumbu enate ata tosali nini tokokoka te. Ata bapesi biso mosolo ya ndenge nini tokopotana kino tana biso ekosila pe bato misusu bakoya ko continuer na boumbu ena. Tokoti 2021 tolobaki cahier de charge. Votre humble analyste spirituel. Na compréhension na ngai nini to comprendre nini oyo to comprendre na maye ena toko sepela totiela bino video ya papa Diangenda apesi bino défi bakonzi ya mboka bozali na défi banganga nzambe bozali na défi mutu a défier bino ezali papa Diangenda na oyo biso tosalaki ye apesi défi epai na biso. Soki tosengi bolimbisite, soki tosengi bolimbisite, nyoso tokosala ekozala pamba. Tolanda papa Diangenda. Na Kinshasa bango bazali na renyote na funguli Braza. Kube tangu mususu na funguli Paris. Nazara kolandaka. Soko natali ndeko na ngai mama, ndeko na ngai tata, ndeko na ngai mama, mwana pardon. Yo mutu mwindu. Rien à faire, il tozala ndenge nini, tolinga ndenge nini. Solution ya ba problème na biso ezali pana bakambo na te. Ya solo. Les sangas, ils allaient très important. Casse. Et après, et le connaît nous bima. Tozalina passe. Na kati na mokili mwabiso en particulier. Tozalina passe. Makamanso mazari na yo kasi pato yiba ntina nango moyete lelo mokili mundenge musalama utambola elo komboko izangi bisute soko natali bato kuna na kati na salle de conférence et na palais du peuple ndenge bato na mayela batunda kuna mekukama
na wakati tata mosusu alobi na le 30 juin 1960 Zaïre ezalaki na yango préparé te po ate tozwa indépendance na wakati pamba te tozalaki na bato oyo bazalaki bayekolaki mingi nanu te, c'est-à-dire tozalaki na bauniversitaire mingi te nawoki yango. Lelo oyo totuni na mboka na biso bauniversitaire bebo soko na 60 botambola na biso ezalaki bongo na bongo pamba te tozalaki na bauniversitaire te kasi na ntango oyo tozali le 10 mai 1992 bauniversitaire bamosusu mosala mozali lisusu ezali te mpo na nini presque partout bauniversitaire kasi mpo te tokóma na bacompromis na makambo mazali koleka ya solo bakotrouve basolution et après pamba te likambo wana nazali kolobaka na bino mokolo na mokolo soko tosenye na biso bolimbisi te 0 sur 0 mais epai mosusu baconférence nationale souveraine esi esalami me bazali wapi bamosusu basali na bango conférence nationale souveraine te kasi meme basala ndenge nini eloko ezangi aussi longtemps liaison spirituelle na biso ya esalami te ezali vraiment pamba mpasi na biso ekosila te meme soko bino nyonso tu bozali awa bosali université po ate botrouve solution na problème oyo ezali kosala mpasi na moto mwindu ekozala te. eloko wana yango wana nde tozali koluka. Merci na régie touti kolanda Papa Diangenda. Papa Diangenda apesi défi epai ya bakonzi ya mboka. Papa Diangenda apesi défi epai ya batu nyonso. Papa Diangenda apesi défi epai ya banganga nzambe. Lelo biso nyonso tozali kolela na kati ya mboka ya Congo. Batu ya mayele tala bitumba na kati ya ba parlement tala kozanga koyoka na kati na biso et peuple azali kolela nzala mutu azali na solution ya kopesa kimia ya kopesa biloko epai ya peuple azali te. Tokokota na ba réflexion spirituelle poete yo nangai to comprendre maye to uti kolakisa bino pe maye to uti koloba to saisir yango to comprendre yango soki makanisi na biso ba recherche na biso ezali kokende na nzela nini oyo ezali 2021 posa ya peuple congolais ezali ete asepela parce que passe na ye sili ko umela posa ya peuple africain ezali ete to sepela pamba te passe sili ko umela tango mulai na Afrika. Mais biso ba analyse spirituelle tolinga ki to pesa bino moi analyse spirituelle ya muke par rapport ya mayema kosale maka pe mayema koleka kana kati na ba village na biso maye tozali koloba awa tosi toloba yango mbala ebele mais tozali komona neti toza koluka kosala ndenge tozali koloba mais tozali kokoma kaka te. Tokobetela bino histoire ya muke selo ba réflexion spirituelle na biso par rapport ya mayema lekaka na kati na ba village tosi toloba histoire oyo tosi toloba yango de manière d'une autre
mais kino lelo nini tolingi koloba biso nyonso toza na ba village d'origine na biso toza na ba village na biso neti ngai analyste spirituel nazali topoke muto a province orientale soki okei ba kote ya mai kuna biso tozali kuna mutu nyonso bazali na culture to na coutume na bango ndenge bakosalelaka makambo mais soki otali na ba coutume na biso to na ba culture na biso ezalaka na lolenge moko esalemaka kuna presque biso nyonso na bamboka tosalelaka yango ndenge wana nini tolingi koloba par là na ba village ezalaka boye village nyonso ezalaka contrôlé na chef coutumier to chef du village yende a contrôlaka maye nyonso mazali koleka na kati na mboka pamba te azali na code ye soki azali investi eta chef coutumier ou bien chef du village bapesaka ye code e asololaka na bakoko e ayebaka kokontrole mboka na ye po ete monguna akota te pamba te population na ye ezwa problème te bachef coutumier bachef du village musala na bango ezalaka kokontrole mboka bazali kosambisa makambo na bonzoto pe bazali kotala mboka na bango d'une manière spirituelle yango omonaka na kati na bamboka soki mutu akufi na mboka na village songolo bachef coutumier il faut bayeba soki liwa wana euti wapi soki akufi na maladi il faut bayeba maladi wana ezali maladi ya ndenge nini soki akufi na maboko ya moto il faut bayeba mutu nini wana auti mboka musika auti village mususu aye pwete aya koboma moto na kati na village na ye wana ezalaka musala ya bachef coutumier bakontrolaka mboka de manière d'une manière spirituelle et puis d'une manière physique pona kokata bamakambo nyonso oyo bato bakozalaka na yango batata bamama toyebi ke masale makandenge wana e na kati ya village nyonso eza subdivisé na bato ya lolenge na lolenge bayeba kosalaka bilanga bazali bayeba kosalaka commerce bazali bayeba kotiaka mitambo bazali bayeba kobwakaka minyama bazali e bato ya lolenge na lolenge bakozalaka na kati ya village wana mutu oyo akontrolaka bango ezali chef coutumier to chef du village e bato wena bango nyonso soki olingi osomba bilanga okoya epa ya chef coutumier soki olingi osala eloko chef coutumier il faut ayeba yo ayeba musala nini ozali kosala na kati na mboka na ye ayeba nani azali nani azali kosala nini nani azali kosala nini na kati ya village na ye batata bamama bolanda biso na matoi ya bonzambe po ete bo comprendre esika tozali kokende koshite na émission na biso etango bato ena baye bazali kosala bilanga bakonstate ete bilanga ezali lisusu kobima te bilona ezali lisusu kobima malamu te epesaka pasi na mboka nzala ekotaka na kati na mboka baye batiaka minyama tango bakonstate ete misi ezali lisusu kobima na mai te epesaka pasi kati na mboka e baye bakosalaka commerce soki bamoni ete pasi ekoti na commerce awa mosolo ezali lisusu komonana te commerce biloko ezali lisusu komonana te pasi ekotaka na mboka e baye pe bakotalaka makambo oyo etali bokono ya nzoto soki bakonstate ete maladi moko songolo ekoti na mboka epesaka pasi nini basalaka na tango bakonstate baprobleme wana na kati ya village nini basalaka batu ya mayele basanganaka soki batu ya mayele basangani oyo asalaka commerce akoloba ya solo ngai awa commerce ezali kosimba lisusu te business ezali komonana te mbongo pe na maboko ezali te pasi ekoti kotena e baye basalaka bilanga memema bako expliquer problème na bango
baye basalaka commerce, baye basalaka minyama pe baye batiaka mitambo, mutu nyonso akoya na problème na ye, tango passe koti na mboka, batu ya mayele basanganaka. Tosi toloba l'histoire, tosi to pesa bino sagesse oyo. Tosi to pesa bino sagesse oyo. Toloba yango, batu ya mayele basanganaka. Tango batu ya mayele basanganaka, mutu na mutu akopose problème na ye. Bako yokana, balobi, soki passe koti na mboka, ce qui veut dire quelque part, tous en a problème. Nde balukaka ndenge nini bato na mayele, bako kiko kende komona, oyo bako benga kaye chef du village, chef coutumier, parce que ye ayebi ba secret na ba code spirituel, oye salaka ete, epe sa passe na kati na mboka. Soki bakoko basepelite, soki to bebisi, Nzambe apesaka etumbu, ekomami na kati na mokanda mo Nzambe. Nzambe apesaka etumbu na esika oyo biso bato ya mokili toko bebisaka. E baye bakozalaka ba chef coutumier, bakozalaka na mayele oyo Nzambe akotiaka na kati na bango, nde bango wana bako kontrolaka mboka na bango. E bayebi ba code oyo azalaki intronisé état chef coutumier, oyo azalaki intronisé état que chef du village, bayebi ba code oyo bakoko bakotikelaka bango. Soki omoni likambo boye, loba esika songolo bobebisi. Soki omoni pasi ekoti, loba esika songolo bobebisi. Tala lolenge il faut bosala, poete bosepelisa bakoko, poete bakoko bazongisa esengo pesa ina kati na mitema na bango, poete bafongola esika bakangaki. Chef du village apesaka instruction. Bino nyonso bokende kosomba masanga ya mbila, bokende kosomba makasu, bosomba biloko, bolamba. Parce que makambu nyonso oyo bino bo expliquer awa, ezali kolakisa ya solo ete passe sili kokota. Ezali kolakisa ya solo ete bosilaki kobebisa na mikano oyo Nzambe akotia kanase na tango, bosilaki kosimba esika basimba kate. Bosilaki kosala mayema sale makate, yango wana Nzambe asiliki, yango ena bakoko basiliki. Na yango bokende kosomba makasu, bosomba masanga ya mbila, bolamba biloko, bozwa palata boye, bozwa eloko boye, boya nango. Comme ça, tokoluka mokolo oyo, tokokende kosolola na bakoko, tosenga bakoko bolimbisi, poete bakoko balimbisa biso na tina na likambu oyo biso tosalaki, oyo ezali kopesa biso pasi na bomoi na biso. Otali lolenge kosalemaka na kati na bamboka na biso. Batu na mayele bakokendaka na bazando pona kosomba biloko ena. Etango bakoya na biloko ena, nde chef coutumier akomema bango, amemi biloko ena, akei na bango na cimetière. Importance na ba valeur ya ba cimetière. Lelo soki tomonaka ba catholique na chaque paroisse na bango, okomona basali mwa tombo moko boye, o awa mama Maria. Importance tomonaka na ba importance oyo ezalaka na kati na ba cimetière. Soki otali na kati na Bible, ezali na makambo ebele oyo esalema na kati na makambo ena. Donc mokonzi ya mboka oyo babengi ye chef du village ou bien chef coutumier, après kosangisa bato ena, amemi bango na cimetière. Tango bakokoma na cimetière, mokonzi ya mboka nde akozwa liloba. Chef coutumier ou chef du village akozwa liloba. Liloba na ye tout d'abord ekozala epai ya baye wana, c'est-à-dire batu ba reconnaître mabe na bango, batu ba reconnaître ete passe koti na mboka, basangani balobi tikato autour d'une table, balobi tikato luka ndenge ni tokoki kosilisa problème oyo, bakei komona batu oyo bapesa meli mokumba ndenge ba ifalance bakolobaka, batu bazali compétent na domaine na bango, poete bakoka kosilisa likambo ena, kimia ekota na kati na mboka. Chef coutumier akoloba,
bayaki na makasu to bwaka makasu likolo na cimetière bakobwaka makasu likolo na cimetière bayaki na masanga ya mbila to bwaka masanga likolo na cimetière bakobwaka masanga likolo na cimetière balambaki mwa mboto mwa nyama ya zamba bobwaka banyama likolo bobwaka bilia likolo na cimetière bakobwaka bilia likolo na cimetière bakozwa palata to wolo bakotia likolo na cimetière pe bakobeta mbonda na sima ya kobeta mbonda bakobina après kobina mutu oyo azali na code spirituel nde akososola ete esika bakoko bazali parce que ye azali komona miso na ye ezali ya kofongwama azali komona esika bakoko bazali ye azali komona pamba te azali la seule personne oyo akoyokaka mongongo ya bakoko oyo akoyokaka mongongo ya nzambe lokola Moïse azalaki la seule personne oyo abandaki koyoka mongongo ya nzambe likolo ya ngomba ye azalaki la seule personne oyo abandaki kozwa bakode po ete apesa epai ya bana ya Israël. Donc ba chef coutumier bakoyokaka esika bakoko bazali bakomonaka bango tango bakobeta mbonda nde ba chef coutumier to ba chef du village bakomona ete tala esika bakoko bazali batondi na nsai na motema tala esika bakoko bazali basili kosepela otali nde bakoko chef coutumier akozwa maloba akoloba ete soki toyei awa ezali na tina mosusu te na tina ete tobebisaki tala esika tobebisaki zamba ezali lisusu kobimisa bilona te mai ezali lisusu kobimisa mbisi te mayebo ezali lisusu kobima te maladi ya ndenge na ndenge ekoti na mboka pasi esili kokota peuple na yo bana na bino bakoko na bino bazali komona pasi bitumba ekoti na mboka makambo ya ndenge na ndenge chef coutumier akozwa maloba na sima ya chef coutumier kozwa maloba ena nde bakoko bakopesa ye eyano ena yo na ngai tokoyoka yango te tokomona yango te pamba te matoi na biso to miso na biso ekomonaka te ebaye bapesameli mokumba wana baye bapesameli elaka ena bango nde bakoyokaka pe bango bakomonaka nde bakososolisa bino bakoyebisa bino ete biso banso tozonga na mboka baye batiaka minyama tozongela minyama na biso e baye batiaka mitambo tozongela mitambo na biso e baye bakosalaka bilanga tozongela bilanga na biso pe bayi ba commerce tozongela commerce na biso musala tosali bakoko basili kosepela e tango bokozonga baye batiaka bilanga baye balonaka bilanga nde okotala bilona ekobima bien mayebo ekobima yango moko mbisi na mai bampakasa na zamba manso oyo tozalaki na yango posa oyo ezalaki kopesa biso pasi bakoko bakofongola na nsima ya bakoko kofongola esengo ekokota na mboka maladi ekosila bitumba ekosila nde kimia ya seko ekozonga na kati na mboka tala lolenge ekosalemaka na kati na bamboka na biso otali lolenge ekosalemaka na kati na mboka na biso me tokosepela mingi totiela bino lisusu video oyo bolanda video oyo na bokebi nyonso bososola boyeba nini tokoki kosala po ete tosilisa pasi oyo ezali na kati na mboka na biso Régie tiela biso maloba ya tata Simon Kimbangu Kiangani eza koya liboso nzambe mutayebaka oyo eza koya liboso biso ba Congolais tozosala makambo mingi ya mabe eloko nini tokosala tosenga bolimiso na tata nzambe kasi nani akobanda likambo wana eske oyo akobanda likambo wana bakoyokela ye entre temps pasi eza koya kaka tozaka na orgueil moko makasi komikitisa ezalaka te kasi papa Diangenda aza koloba ete
liboso towelela bokonzi ya likolo oyo etikali tokozwa yango me biso bokonzi ya likolo totalaka yango te. Nzambe totia ye mokongo totalela ye na mosika soki ozwi kwangana yo ozwi likayabu ole esili kamba Nzambe etali yo te. Bongo soki mpasi ezwi yo okimela epai ya nani? Merci na régie touti kolanda na bokebi nyonso maloba ya tata Simon Kimbangu Kiangani. Esika yo ozali, j'espère que ofongola ki matoi ya molimo po ete ososola, ofongola ki pe miso ya bonzambe po ete omona pe oyoka maye tata Simon Kimbangu auti koloba. Totuni bakonzi na biso, totuni peuple congolais, totuni bato na mayele, totuna ni biso na biso. Nokola to comprendre ete mboka na biso ezali na boumbu, mboka na biso ezali na etumbu, mboka na biso ezali na pasi. Démarche nini tozali kosala po ete tosilisa pasi oyo peuple azali kolela. Ezala bakonzi ya mboka, ezala bato na mayele, ezala banganga Nzambe, tosili ko comprendre ete problème ya mboka na biso ezali lié na spiritualité. Démarche nini oyo tozali kosala po ete tosilisa problème oyo. Est-ce que soki ngai na yo tozwi likanisi lokola tata Simon Kimbangu Kiangani auti koloba, soki ngai na yo tozwi likanisi ena, est-ce que bakoyokela biso? Soki mokonzi ya mboka azwi likanisi ena, est-ce que tokoyokela ye? Soki ba chef coutumier bazwi likanisi ena, est-ce que tokoyokela bango? Et tokomi ko chite na émission na biso pona ko yebisa bino ete mayeto uti ko landa na ba réflexion spirituelle na biso et mayeto uti ko landa na ba message oyo to uti ko lié awa et nyonso oyo ezali ko leka na mboka na biso et etake analyste spirituel soki to sengeli yango bolimbisite batata ba maman bakonzi ya mboka ba journaliste bato na mayele ezali pamba na musala oyo tozali kosala na kati na mboka na biso pamba te peuple congolais posa na ye ezali azala kaka boumbu te peuple congolais posa na ye ezali azala kaka mutu ya musala te kasi peuple congolais na bomengo nyonso oyo Nzambe alona na kati na mboka na biso na ba important na batu ya mbwanya nyonso oyo Nzambe atia na kati na mboka na biso posa ya peuple congolais to posa ya Nzambe ezali ete asepelisa biso. Kasi po ete Nzambe asepelisa biso esengeli na biso to sosola pasi na biso euti wapi tosala ba démarche oyo ekoki ko permettre biso tosenga bolimbisi po ete Nzambe afongola biso azongisa biso na esika ena po ete peuple congolais azala mutu oyo akozala na bwanya pe mayele ya koyeba kosalela bomengo oyo ezali na kati na mboka na ye et tango tokokoma capable ya kosalela bomengo oyo ezali na kati na mboka na biso nde tokokoma ba puissant et mokili ezali kokende kowa mundele azali ko préparer oyo babengi yango nouvel ordre mondial. Ngai na yo na kati na Congo tozala ba pasteur bato na mayele tozali kolala mundele azali ko préparer na temps oyo esengeli na ngai na yo to régner na grâce oyo Nzambe asali kati na biso mundele azali ko sala nyonso po ete ngai na yo tozala distrait po ete ye a continuer ko régner mais cette fois-ci tolobi tokolala lisusu te posa na biso ezali to sosola posa ya Nzambe tosala oyo Nzambe alingi po ete oyo Nzambe abongiselaki biso tokoka kosepela na yango biso tozali koloba esengeli kaka na yo na ngai baye tozali koyoka pe baye tozali komona soki tokosalela yango coup de chapeau ezala bakonzi na biso ezala ba chef coutumier bato na mayele soki tokosalela yango coup de chapeau kasi soki tokosalela yango te kote tozali kokende mingi tokolela parce que 2021 ndenge tolobaki cahier de charge ezali na makambo ebele oyo biso na bino tokozala surpris parce que ezali programme ya Nzambe oyo Nzambe abongisi
même batomi balé soki bakosepela na soki bakosepela na bisengo ena epai nzambe ekosala ye eloko te bakosepela na yango. Kasi soki tokoprofite na oyo tozali koloba na oyo tozali kolakisa bino po ete tososola posa ya nzambe tosala oyo nzambe azali kolinga po ete oyo nzambe abongiselaki biso tokoka kozwa yango. Tala elonga ezali epai ya peuple congolais, tala elonga ezali epai ya peuple congolais. Message na ngai ya suka ezali kokende tout droit epai ya président de la République son excellence Fati ndenge batu bakobenga kaye. Tokoti 2021 président na biso ozali na deuxième année okoti na troisième année na yo. Tant ezali ta ya grâce. Tant ezali ta ya grâce. Ozali président de la République. Ozali na mokumba ya kotambwisa biso. Problème na biso ezali problème spirituel. Baye bapesameli mokumba ya kosala ko traiter problème wana d'une manière spirituelle bazali. Esengeli na biso to contacter bango pour ete to luka to silisa problème o ezali kotungisa peuple congolais. Voilà mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, tous les spectateurs balandi yangai wabino Guy Laurent Lo bela analyste spirituel ndenge to kolobaka tango nyoso lelo pesamela kibiso to pesa bino ba réflexion spirituelle oyo. J'espère que sika bozali bo savourer émission na biso ya mukumu lelo ndenge to kolobaka oyo betisi libaku bolimbisa biso pe oyo amoni ya solo ete émission oyo contribuer na connaissance spirituelle na ye ko bosana te ko partager émission oyo po ete bande ko mususu ba profiter na yango. Posa na biso ezali nini? Posa na biso ezali ete tango nzambe akokata likambo moi quelques personnes babikisama. Mais pour ça na biso ezali ete biso banso tokufa te parce que mokili oyo nzambe asalaki yango pona biso apesi yango biso po to se réjouir na yango et kozala esengo mingi soki tozali ko comprendre volonté ya tata nzambe tozali ko luka ko yekola kosalela yango ndenge ye asali kosenga biso po ete tobikisama et tozalaka souple na likambo ya tata nzambe soki ya solo toyebi ete tozali peuple oyo aponami na tata nzambe. Une fois to bebisi, il faut to lukaka kozonga na makolo ya tata nzambe po ete to senga bolimbisi pamba te makambo na biso nyonso eutaka na spiritualité avant et se matérialiser. Voilà to suki awa na émission na biso nde tokutani na bino très prochainement na ba volume mususu oyo to bongiseli bino ndenge to lobaki première émission ya 2021 ti to continuer nango toza na cahier de charge. Prochaine émission je crois que boko sepela na yango. Très bientôt, à la prochaine. Merci beaucoup. Africa 21 TV, un nouveau monde. Solution, il y a pas de problème, na biso, ezali pana bakambo wana te. Ya solo. Les sangs, ils allaient très important. 4. Et après, c'est le qu'on y nous revient. Pambate di Kambuana, Nazalo Kulubaka Nabinu Mokolo na Mokolo. Sokoto Seigne Nabisu Bulimbicité 0 sur 0. Aussi longtemps, liaison spirituelle n'a pas eu salamité, et ils allaient vraiment pas bas. Ils passent n'a pas eu la tête. Même ils sont venus tout vos alliés vos alliés l'université. Pas de vous trouver solution na problème, oh ils allaient pour ça la place que na monto muindo, et vous allez tête. Eloko wana yangwana nde tozali kuluka